tondima kaka ke prophète mutakotaki na sa mai nzambe apesaki nzeta Moïse tokotaki na baangelu mosusu nazoloba na sisi nante na expliquer bato ndeza na eloka bato bafo bondima eza nini bocomprendre eza ke prophète ntango akufaki malgré ko visitation nzambe atalisi ye amemaki ye atindaki na baange apesaki nzeta Moïse oyo te Moïse ya Lubumbashi te Moïse oyo totanga na Bible abeta nzete apasola mai nzete wana yango bapesaki prophète. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Il est notre Seigneur, il est le Prince de paix. C'est lui que nous venons saluer sa majesté à travers cette émission que vous aimez beaucoup, témoignage. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel. Maman Tiffany, chez vous dans vos maisons, on est ensemble. Bonne fête à tout le monde. Oyo, on compte à 2022. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le prophète Ali, mais à travers ces cantiques que va nous balancer la régie, qui se tient par la main d'Alain Kiakala et Gira Monkwa. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. N'oubliez pas que nous sommes déjà dans de fêtes, pendant le fête. Mais attention, la Bible nous dit c'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Voilà, soyons prudents pendant ce moment de fête. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alain Kiakala, à vous, et je dédie ces cantiques à Nekab, ma sœur, à moi-même, depuis les Issa, et Papa Guy Labala, depuis l'Afrique du Sud, excusez-moi, depuis l'Afrique du Sud, et suivez ces cantiques, on se retrouve tout juste après. À vous. Eli. Okay, nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga tikelanga nzela nazosonga s'il vous plaît tika nzela yoka
libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Des retours sur ce plateau, c'est la princesse de l'Éternel, comme je disais au début de mon émission. C'est la princesse Maman Tiffany Mokoa. Je vous dans vos maisons, à travers ces cantiques, je rends grâce à Dieu pour la vie de Salvation Ministry, là où nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour Nekab, je rends grâce à Dieu pour Papa Guy Labala, pour la réussite. Papa Guy Labala, le sac à toi, que le Seigneur soit loué. Donc, tout c'est pour la réussite. Nzamba bien, Assalama Kamnaïna Ngonga. Voilà, je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de maman Betty Kokelea, ma bonne santé, merci pour le rétablissement. Je rends grâce à Dieu pour les Nazaréens, les Nazaréens. Donc, c'est un peu ça. Bonne fête à tous ceux-là qui nous aiment et à tous ceux-là qui nous aiment pas aussi. Bonne fête à vous, que le Seigneur vous bénisse. Je disais au départ, je suis avec notre bien-aimé, le prophète Ali. Shalom. Shalom, shalom, femme élue de Dieu. Comment vous allez? Vraiment très bien, par la grâce de Dieu. Oui, gloire à l'agneau. Déjà un mot pour nos téléspectateurs. Shalom, bonne fête à tous. Naïbike yo oponani badbi qui est choisi. Vous allez parmi batunyoso na mokili kozala vivant. Okokufate. Amen. Et puis l'année 2022 sera l'année de la gloire dans ta vie. La gloire de Dieu va se voir dans ta vie. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, est-ce que tu as makambo zoloba? Ta conscience nous a quelque chose, qu'il y a des choses que vous êtes en train de sauter ou de cacher ou d'oublier. Ok. Parce que nous avançons déjà, toujours qu'il est déjà pour que nous. Ok, Maman Tiffany, au moins, ma camboisame est un peu très basse. Révélation ici la gâté. Babylone qu'on zambé à la Gisaïna, c'est toujours salango de mieux, tout salango. Condensation. Et salaka moko. Mais ma camboisé est belé à Koloba la nation. Mais ezaka kato lukaba point moko boy, c'est très important. Otokoki ko pesa. Information bato balandeli belé na ebisaki bango soko monika eloko moko za clarté c'est mieux aux numéro au bengi comme ça otuni question wana olobi musakoli na lingina yeba okolobaki eloko moko boye nga na omona ngo clarté kozaneti biloko tolobaki ya patro ya ko prier comment attaquer l'ennemi kozwa na mukila kobanda na mukila ko bunda kwa bato belé bazo bunda na kati ya mulimo baza ba combattant mais bazo mona tango bazo bunda elo moto ezo bouger. C'est parce que aujourd'hui on a un système à mabé. Il faut changer le système. Si vous changez le système, on a un sataï mort banga, on a yo yebi makam. Amen. So quand tu vas au loba, makam nyo so nazo landela ngomet. Chaque fois ceux qui n'ont aussi ces émissions, na ki na rappel na tali émission pe na moni oh awa na bosa ne loko songo le fallait na loba. Awa na beaucoup ça ne loko songo fallait loba. Babylone quoi na est très important. Attention na komi ango. Mais vous avez l'eau tant on a besoin de cette émission, Zamba rappeler que vous avez l'eau comme au bout, au baki à monter. Et c'est ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tant on a bandé au monde à bilo que ça y est, Zambé n'a permis que tant on a satanisme ba bomangai, que tant ba bomingai, tant on a koufi comme ça, azwa, tant y a pour révéler nga ba bilo ko nyonso, au isolé dans le monde invisible. Ok, bilo comment vous en êtes nini? Vous en êtes place moko boye avant na c'est quoi? Zamba me makinga place moko boye ke place wana bake ba zwingai ba angelu ba chenga na moni angelu mususu wa makasi azalaki na ba cantine ya makila ya Yesu ba cantine wana makila ya Yesu atelemaki neti na mapata boye azala ba plume belé siko azwi ba cantine ba angelu mususu basi ba kaninga boye siko azobwaka ba cantine wana ezalaki ya chaque cantine ezaki na 1 litre ya makila. Bango siko o angelu wana boaki lenga 3 litres ya makila. Alobi mutu nyonso na mokili azalaka na 2 litres ya makila na nzoto na ye. Na ndenge ya scientiste. Mais
ye abwakelinga 3 litres et puis tango bando bwaka 3 litres wana ando loba Psalms chapitre 2 enga tango wana baseri wana Bible na maîtriser ngo mingi te neti sikoyo mais baseri wana nazali na kati ya prison nde baseri wana après kosekwa nde na eko tanga Bible mingi. Je crois baseri wana na yebaki kutu Psalms chapitre 2 loba nini parce que zao loba demande-moi de la nation, je te donnerai comme une récompense. Donne-moi ce que tu veux, je te donnerai même la fin du monde comme ta possession. De bon verset wana bandoko loba. C'est bango bando côté verset mais bandoko loba Bible. Les anges de Dieu bien-aimés balobaka eloko mususu te except eloko moni na kati ya Bible. Bato bele bakanisa kanzamba balobaka eloko mususu o eza na kati ya Bible te. Ne. Zambe ya solo. Solo baba nzambe alukuta te. Nzambe est vraiment mama Tiffany ya solo alobaka Bible. Ya alobaba verset te mais alobaka liloba na ye. Atika la kaka na kati ya liloba soko fungulika Bible o yebi Bible o ko mi retrouver ke place moko liloba wana nzambe alobeyaki ngai. Ata na bandoto ba angelu nyonso balobaka liloba nzambe. So toke neskoa popona témoignage na ngani. Ayo mona nzambe ameminga place wana bachenga makila. Liboso na oyoka neti nazolenga neti mbula o kake ya mbula ezobetela o na nzoto na ozolenga babetinga ya mibale bazoloba c'est-à-dire angelu wana nde azoloba aloba Psalms chapitre 2 azoloba ngo après troisième wana nde place na mona kisiko esili nde balatisi nga bilamba elamba wana balatisi nga ezalaki kaka elamba ya Eli bapesi nga nzete ya Moïse nde bayebisi nga na place wana nde bachenga babenga ngo eza neti couronne wana eza na lisu awa tango bache lisu awa siko ngai bayebisi nga ke toche armée na sima na yo toche armée wana ekozana na sima na yo bache ba armée bato ebele ezali ba angelu ebele bazali na banini bazali ba nini ba épée bazaki ebele na sima na ngai des amba eko yebisa nga lobi oza sikoyo na moment oyo yo ndo okende kobundela po na nation okone kobundela po na nation okobunda po na ba nation ebele c'est-à-dire bapete wana tango bando kochanga ngo nde na yoki loba lobi ke ozali siko commandant en chef comme un général ya armée oyo okende kobunda bitumba oto komonisa o ngana kanisa ke balobi to kobunda bitumba balakisa nga boye balakisi nga na se ya mai balobi tozokende biso nyonso na se ya mai babi bitumba o nyonso zomona na mokili ata bitumba ya Congo eutaka na mai nde toza boye bato bazoloba covid bato bazoloba sida bato bazoloba konora bazoloba nini kolera bazoloba nini ba maladie nyonso bomona na mokili ba cancer ba nini ba problème ya motema eutaka na se ya mai. Marine Kingdom, le monde ya mai, Mama Tiffany, le monde ya mai, bangonde basi basalake bitumba nyonso euta na sema na yebisa ki oke koza na monde na kati ya mai. Des amba yebisinga ki il faut bokende na se ya mai bobunda bitumba parce que eloko ekoki osalema actually plan ya Satan avant Covid, il fallait que baboma mokili mobimba. Mokili mobimba Mama Tiffany, il fallait ekufa. Intervention o esalemaki ke nzambe atindaki ngai alobi okende tanakati ya vision wana tango na sina kufi okende kobunda na se ya mai tokenda kuna to ya kuta boye ezalaki na nyoka moko ya mobali ena na se kuna na se mepeza makasi eza na ndako moko na se ya mai ndako wana eza ndako ya la sirène c'est-à-dire ndako wana eza ya nyoka ya munene ya mwasi. Siko o nyoka munene ya mwasi azala kobota azali na bamaki ebele ase ya che bamaki azobota kuna na se ya mai kuna na se ya mai tango azobota bamaki wana biso tango tokotaki kuna tokuti nyoka wana o ya munene wana o neti wana azalaki na tomonaki na mai azala kondane nga azalaki wana siko tokomo kobundisa nyoka wana tokoti na se ya mai banda kobeta nyoka wana tochubi bambeli
nga siko nazali commandant kozali pembe na nga kozali ba angelu o bazali ba angelu ya moto to bando ko bundisa nyoka wana to bando ko bundisa to bundise nyoka ezali vraiment combat omona mai nyonso océan nyonso ezali makila partout ezali makila partout to bundisi nyoka wana après to komi to bomiye ye pasali na bagarde du corps na ye nyonso bagarde du corps na bango nyonso namonaki ba angelu nyonso basi babomaki ba angelu bagarde du corps na ye nyonso bazali kaka banyoka pe babomaki bango bazwi na bagarde du corps na bango na ye nyoka tobomie tokangi basinga tobwaki ye na kati ya life na kati ya moto ta tobwaki ye na kati ya moto totala boye tomoni sikoyo nzambe alobi bobima na kati ya mai wana mbango namoni kaka baangelu bazobima nga na sikoyo na bando otikala nga moko namona kaka balobi armée ezoya nga na comprendre te armée nini baloba armée ezoya bolongo ntango kaka nalongwe kaka bopup bazwi nga na montagne moko mosika eza montagne moko ya likolo koleka monde mobimba to bando kotala sikoyo na se tomona kaka boye na se ya mai wana ezalaki neti babengango volcan ebeti ezalaki neti babenga tremblement de la terre ebeti ya mwasi wana nyoka wana ya mwasi asilikaki la reine asilikaki ndenge nini bobomi mobali wana mobali na ye siko banyoka wana oyo bazali na kati ya maki bango nyonso babimi ntango babimi boye babimi na kati ya mai sikoyo baye kopeya revanche ya tata na bango oyo tobomaki ntango babimi na kati ya mai banyoka wana babimaki batikaki regne kuna na kati ya mai wana sikoyo mwasi o regne wa mwasi nde atikanaki kuna na se sezalaki bitumba sikoyo nde place oyo komonaki bando obenganga nzambe bando obenganga général komba général wana eutaki nde nini ezali bitumba oyo ebandaki na kati ya kati ntango nakufaki na oyo elekaki avant kutu nakoma awa na Congo. Mama Tiffany nini bamaki wana epasukaki banyoka wana babimi na kati ya mai siko bakoma koatake mokili mobimba ntango bakoma batake mokili mobimba banyoka wana ntango babimi na kati ya mai bazali banyoka me ntango babimi libanda bakomi basoda bakomi armée ya basoda na armée wana basoda bazali na minduki bacenture baplace nyonso bandako nyonso baplace nyonso bazali na minduki nde place bien aimé kovi ikotaki na mboka na kati ya monde entier esalaki kaka Mama Tiffany esalaki kaka un mois et quelques jours tomona boye kovi ebeti na monde entier amen tant kana bimi na prison po nzambe déjà se ayebisa inga koza eloko moko ekosalema eloko wana kama tango kosalema na monde po ba armée wana oyo ebimaki bazaki na kati ya monde invisible bazoya alobi ba armée wana bakoya kusiko na kati ya monde bakosala ekozala neti physiquement manifesté na kati ya monde ndenga bima na kati ya tango na bimaki na kati ya prison nde ko manifester nde komi Covid bato bele bazo mituna Covid euti wapi bien aimé Covid ezali malade Covid ezali malade Covid wana bomoni ezali nde royaume ya Satan armée o ebimaki na se mai o mwasi wana la reine atindaki na kati ya mokili baya ko payer revanche ya nyoka wana tobomaki na se mai hein nyoka wana tango tobomaki na se mai pardon. Amen. Ok, bete. Pardon. Donc bitumba bomela se mai yango pesi so Covid. Bitumba wana ezalaki ndeni. Maladi nyonso Mama Tiffany eutaka na se mai. Nde toza boye bato ebele ba comprendre te. Makambo ezosalema. Omoni Congo nde toza boye tozo vivre. Babiloko nyonso oyo ezo vivre na Congo. Ba maladie nyonso, ba problème nyonso ezo uta na kati ya mai na biso. Siko bitumba nazo ya siko na parti wana. Bitumba wana tobundaki na nyoka wana. Nyoka na daya mobali na ya mwasi. Na nini? Ezalaki, c'est-à-dire ezalaki neti 6 mois ou 8 mois avant na bima na prison. Nani? Année ezalaki année 2019 c'est-à-dire avant ponga na bimi na 2020 na janvier 2020
aux 2021. Covid est bêti tant qu'on a bimi na prison. Ils ont 2020. Pesa biso ka année yo année nini oyo bundaki na Samai. Na Samai to bundaki na 2019. 2019. Covid est venu na 2019. Na 2019, solo ba na 2019. Tant to bundi. Covid tant ba yo kanga ba place nyonso. Ezali na 2000 quand. Yo pesa ngande année oyo bundaki na Samai. To bundaki na Samai na année 2019. 19. Est-ce que vu que Covid babanda ko lobi nango déjà kala? Maman. Covid na monde du ténèbres. Il faut comprendre na kati ya monde. Et ça eloko ya ba tanto bando tala kata ba film 007 banini. Ba bando ko moni sango bazolo belango depuis kala na ba film ezalaki déjà programmé. Sinde bon balobaki. Il faut tala pe na ba information ezalaki. Mais on a zo pesa eza on ngai nzambe ala kisaki ngai. Que yom to saki que Covid batinda. Ngam tu na sali yango. Kabi tumbo bimisaki. Non. Maman, il faut comprendre makambo molimo. Nyoka wana il fallait détruire ndeto za boy so Covid monde mobimba il fallait kufa. On les a dit intervention. Nzambe a permettre to sala po batu nyonso bakufa te. Baza épargner. Il faut comprendre le rôle na biso ba prophète basali nzambe na monde. Tangu Adam et Abraham balinga ba boma Lot na ba onyo so asana Sodome. D'ailleurs to bixi na Covid. Le Seigneur na solo bangande na bixi. Nzambe nda bixi batu. But le Seigneur akoki ko sala jamais eloko te. Armée, na sani na armée. Ya nzambe. Na ebite soki no armée ya nzambe. Nzambe apesinga armée. Alobi yo zokende kobunda na se ya mai. Ayibisinga kobanda kobunda nde naza boye naza na armée. Ouais. Comment on a monté mais naza na armée? Je peux pas être un général sans l'armée. Il y en a tout non prophète. Est-ce que Mambolo ba il y en a tout na que depuis hein. Là on était en prison, tellement qui openja bien. Maman Tiffany. Comment lobeza makamo ezo Maman Tiffany. Et ça pétage. Maman Tiffany. Omoni musali ya nzambe solo. So alobi eloko. Ekozwa autant pour écoute. Okanisa peut-être asi à sauter mutuna ye aza nini babenga ngo aza liboma. Potanga ta Yesu tanga bando cha ba témoignage na alobi avant Abraham je suis. Babetaki mabanga. Alobi osolo banini osana agini. Osanta na 50 ans olekina na 50. So koza ba biloko mususu tango tozolo ba Mama Tiffany. En fait, yo za so komi ko ba ko ba question ko kosimba simana njoto. No banano. Sama ya na tango pochi bo bundi na nyoka. Obomi nyoka. Tobomaki nyoka. Armée mobimba to chubaki ba mbeli tobomi nyoka. Nyoka na makila ezali partout, ezali na océan. Nyoka na ndi na satana. Nakoloba ezaki c'est-à-dire ba pesaki biso kombote. Mais nyoka wana ikosa la Léviathan. Léviathan c'est représenté na armée ce qu'on dit na hiérarchie ya diable. Léviathan na nini hiérarchie ya Satan azalaka parmi tous les 8 te. Azana na hiérarchie na 3e position. Parce que na kati ya temps ya Job tozaki na ancienne alliance. Ancienne alliance, Léviathan a moins pouvoir parce que l'ancienne alliance n'avait pas le sang de Jésus. Il faut pas comprendre le code. L'ancienne alliance, Nzambe azalaki obligé. Ceux qui ont sala eloko. Ceux qui ont sala eloko, ata Satan a sala eloko. Il faut qu'il y ait une permission par Nzambe. Dans le Nouveau Testament. Na simba ki nini nzete ya Moïse. Hein? Le prophète obakisaka makambo kwa makambo. Mama. Yo simba nzete ya Moïse. Mama, tozo bakisa eloko te. Omoni nga na salaka boya, soki muto che tembe. To che tembe to ke tuna nani? No, soki muto che tembe. Abraham o nani? Yoka nani? Mambo zolo bata bibliquement. Bon, to ke non, bibliquement prouver nga na Bible parce que Bible ba so ata anja uti likolo ayekolo. Yo mo lobi nzamba lo ba makambo libanda Bible talo ba makambo eza nkati ya Bible. Et puis Bible na biso ata anja uti likolo ayekolo ba biso makambo oyo eza na Bible te to ndima ete. Neto yo zolo bela biso na prouver biso na bibliquement.
Ok, maman. Ça dans la Bible, pardon. Maman, otangi na ko chaka boy pour na émission continuer ni. Exode chapitre 3. Ne? La Bible dit nyoso ekomami pona nani na kolobango na anglais. It is given. Exode combien? Exode chapitre 3. Obandaka nyoso Exode chapitre 3. Exode 3. Ya tango Nzambe azolobela na Moïse. Soke verset banana verset 6 à 8. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ce douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens et les Étiens, les Amoréens et les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Amen. Ok. Soko tali bien, nazo zonga mukeo na simu. Moïse Aultan, c'est-à-dire Moïse, verset 2, lobi, l'ange lui ensemble apparaîtra que na pas Moïse na katia ya nani ya moto. C'est nzete wana ezali na moto. Remember que Moïse azalaki na nzete na ye. O azalaki ko lusa na ngo ba nani ba meme. And Moïse azalaki nani prophète. OK. And prière na ye mingi Moïse ezalaki je prie que Dieu puisse mettre même tous les Israël, toute l'église soit les prophètes. Israël est l'église, il y a Ancien Testament. Abi Dieu, ba prière na épée coupe comme ça la bango ba prêtre. C'est fulfillé déjà en Christ. OK, to continuer. Nyos oyo Bible tango Zambé apparaît pas Moïse, ndenge so tangi alobi bouche zaki nini, nzete za ko tumbama. Et moto za otumba likola nzete ma nzete ezo pelate ezo silate mais moto ezo tumande Moïse alobi na ko tourner na kende ko tala moto nini ezo bimakuna. Et la Bible dit Moïse tango pesa ki attention signe wan nde akendaki tango akomi kuna te onyo soto ebinga na otuno ndi makambo oyo lobi na biso ko kende na sa mai oke bunda na vexe nini oyo ezo pesa biso droit ondima makambo wana lobi. Oh yo zo tuna nde na verset ya kati ya bitumba. Mais on est en train de combattre quoi? Tant on a qu'il y a na mai, et ça na kati ya molimo na nzoto. Il y a les marines. Non, comme ça marine kingdom. OK, je n'ai pas chelo boy. Peut-être on a dévié la question. Na chelo na réponse na yo moko. Parce que nga kanisa ki yo zo loba makambo msusu. Yo lobi Bible pona makambo nzete ya Moïse ndere iloko nga na comprendre. Yo zo loba makambo komba. Na témoignage au pesi à place OK, nzamba zuyo na ba ange apesi wa doto ba ange bokota na sa mai, boke bundisa nyoka na boboma nyoka wana. Biso to yebi ke nyoka okufa siko te. Nyoka ba okanye siko te. Yo komisi nyoka na nyaveta so eke obengi komona. OK. Eza pitié que ba information to zwaka batu misusu batanga ba livre après tozu yango tokangisi batu misusu basala yango po bazwa mbongo. Comprendre? Mais je fais pas ça pour avoir l'argent. O information nazo pesa il faut payer au checker yango. 1. Satan azala ba royaume 3. Nde loko mutu nyonso fa yeba balande bien aimé faut boyeba ka eloko wana. Soko ngyo beta Satan si tu ne connais pas ça. OK obetiti. 1. Azana royaume céleste. Royaume céleste wana nde ezaka ba angelu o bakanga ba prière. Wana déjà lo baki on a. Nazo zonga. Sinena nazo yana maisiko. Azana royaume yaza na royaume terrestre te. Azana royaume en dessous du terre, le royaume de babenga la puissance ya life. Azana royaume susu marine, sous-marine. Bino okende na mai. Siko biso tokenda na oya ma tokende na kutu ya likolote. Ya tokenda kutu ya lifelote tokenda pe ya likolote ba tinda biso na ya mai. Ezaka 3. Ezaka 4 so ya mai wana nde bobo maki nani.
mutu tobomaki pona mai mutu azokonza kuna lobena biso nani nyoka ta lobena biso miwa ta mwasi ya Satan. OK, na souligner boy. Peut-être batu bazo comprendre te ba hiérarchie ya Satan. Koza ba démon baza na forme ya kinyoka. Baza Satan te. Parce que les loboye, ceux qui n'ont pas tout non, oyebi ke tanto ke ndaki na ba étude biblique. Ba yebi saka biso ke Bezeba beza Satan. Mammon eza mbongo. Nini Baal eza Satan. Nani Bali Astaroth eza Satan. Mutu nyonso na Bible eza ka Satan yemoko. Mais tango toye ko koma na délivrance ministère ya délivrance. Tango Nzambe pe a révéler ki nga ba vision wana. Na on retrouver que biloko nyonso bando yebisa biso na Bible étude biblique. Et ça na mo lokuta. On a bomisa biso. Bezebab c'est pas Satan. Bezebab ezalek po nakati yokana. Nakati étude. Nakati ya mulimo tomonaki ezalaki nyoka azali na mwasi na ye la reine. En onyoso etikale ezali armée. Nakati ya mai. Nakati ya mai. D'ailleurs azokonja pe mwasi Satan. Mama nyoka otomonaki. Sirène otomonaki, yoka nanudie. Biso tomonaki sirène wana bimaki na sama. Te souviens? Ozana bagarde kotolobi azamwasi ya nani? Baibisa inga azamwasi ya nani? Ya Satan. Otuna inga sirène azana. Sirène komo na ina na biso kaka sirène. OK? A otuna nyoka. Ba o baza mulimu ba comprendre déjà que nazolo ba wo nyoka na o wana ekozala ndenge mokote. Na o sirène na nyoka wana vanda ikuna na sama bakoza leloko mokote. Il faut comprendre que le Satan aza na ba angelou différemment. Bazo régner chaque personne na ba domaine. So on a ko toutes nos questions. Vampire na satanique et na satanique et sataniste. Bazande moko. Ngandi na ba osalela Satan mais bazande moko te. Un vampire azam mutu o aliaka makila amelaka makila pe aliaka musuni ya mutu. Mais un sataniste ne mange pas le corps des gens. Un sataniste boit seulement du sang. On reprend une différence. So, bango nyoso ba osalela nani Nzambe. Mais so omoni bango nyoso basaka batu. Un vampire akoyawa omoni mutu pe azosala na office. Pe azosala osambela pe batu. C'est Moïse na ozaki ande. C'est Moïse ba pesa kinga pa bajiru. Ba pesa nga bango mo pe balatisi na. Balobi na yo ke njeto eza Moïse. Balobaki bongo ti. Na kati ya molimo oyeba que eloko ba pesi yo, faut comprendre, l'esprit connaît tout. L'esprit il peut connaître même cet argent a fait combien de temps. Le prophète lo ozolo babi que ceux qui ba lecteur ya Bible bazio ezalo mabe. Maman, omoni nzeta Moïse wana na neza signification nango. Mama. Obi ke nzeta Moïse ana na toke no pe non. Nzeta Moïse ana obi ke nzeta Moïse ana Nzambe te mutapesa ki yango. Nzambe te nde apesa ngango. Nzambe te mutapesa Moïse nzete wana. OK. Na ebisa o eloko moko. Omoni na kati ya molimo tango Nzambe ye moko ayebisi apesi Moïse nzete Moïse azali na nzete wana. Then après tango za ekoyaki Nzambe alebi beta ngo na se. Azaki wapi Moïse? Na présence ya Nzambe. Na présence ya Nzambe. Ezo représenter nini nzeta Moïse? Dans ça qui loti na mabo Nzambe ko la tsonda la tsenze nzeta Moïse. Po Nzambe te mutapesa Moïse nzeta. Moïse azaki na nzete naye. Nzambe tuni ozana nini? Abi na zana nzete. Nda latisi nzete wana nguya. Na yokio. Siko tango ntuna na le Moïse akufi. Nzete wana kola ya boboto na. Ekenda yo. Tekandi na tuna mituna yundu lo ba ko zuya ki yango. Faut que ça se passe pour déposer ki yango. Mama, na expliquer au boy. Expliquez bien, parce que expliquer bien et quand ça Nzambe ba non les chaînes chrétiens les chaînes te que ya ba bébé spirituel là ça Nzambe ba Orlando. OK, naturel au boy. C'était à Moïse. Ezaki nzete normal. Mais antil Nzambe a touché ki yango et comme nzete Nzambe. Te Nzambe a touché ki yango. Allah qui ça qui a rendu nguya. Non, c'est toucher ngo pour cha présence na ye, molimo na ye na kati. C'est ça Nzambe a touché ka batu na nini?
Na molimo na ye, c'est Nzambe a touché nzete yango. Nde komi nzete ya nguya ya nani? Ya Nzambe. Ali Nzamba botole ngo akomusela ngo na yo. Akomusela ngo na batu nyonso bayaka na nzete wana. Ata Yesu ye mo tata ko na nzete ngo te. Yoka nani. Batu nyonso isukisika pa Moïse. Peut-être on comprendre biloko ya molimo ndenge ezali. Kasi expliquer ngande biloko molimo. Na chelo pe na basala Nzambe o bazo yoka bien. Chaque prophète ayaka na ba mission na ba vision na ye na ba puissance na ye soki nga représenter nga prophète elo moko na retourna ye puissance na yo Nzambe apesaki yo eza wapi message na yo eza nini parce que yeka ka prophète dibo yebisinga message na yo te oyebisinga na ba puissance na yo place ezate osala yo prophète osande na do ya prophétie un vrai prophète il faut ayaka na lolengo ya Moses ayaki. Il faut y aller ndenge Eli ayaki. Il faut y aller ndenge Jérémie ayaki. Pour problème ezali nini? OK. Problème ezali nini? Ba chrétien lelo bazana information limitée. Pour ce n'est pas prophète. Tout ça na ta apocalypse. Tanga bien ba prophète nyo satan apocalypse. Bazana puissance sur mai. Est-ce que so yebi ke Nzambe sa pesa nga puissance sur mai? Oyebite. Bino bokendaka na ba ndoto, bino bokendaka na ba vision, bino bokendaka na ba révélation. Mais Moïse ezaki ndoto te, pasola mai boye vivant beti ta et pasuki. Siko au moins que o démontrer en physiquement. Otunaki te pe na koki kopesa bena bana na nga ya molimo. Okendaka bana. Non, ba kopesa ba témoignage. Kalamingi te par la grâce. Yoka, kalamingi te par la grâce de Dieu. Kalamingi te par la grâce de Dieu. Na ko établi par la grâce de Dieu église. Tango église na ko benga yo. Yo boko mona. Na ko loba biloko ebele te. Te avant na to kende kuna ba conjugaison future na passé za te yo moza à présent. Et yo moza présent awa so démonstration lingo ke sala kuna alanza no ko benga o sali démonstration à Moïse. Jira za kuna benga sala démonstration à Moïse mais to zana te. Biso to lingo to baka yo ndo bomaki nyoka yango biso to biki na corona. 4e vague yango tozo za na ngo kaka. Mama, ndeto za boy. Ndeto za boy. Ce qui ba église, biso ba église, le corps de Christ. To sangani bien. Nazolo ba tant que prophète. Et puis en tant que général. C'est tout monde a biloko izo salema. Bino boko mona ba soda, boko mona ba gouvernement, boko mona. Pas ça la solution. C'est nous les saints, les chrétiens, to ça la solution. Biloko nyoso to izo salema na moki. Et sengi ba chrétien ba ya elongo bobo sana na ministère bobo sana ba église comme ministère na église eloko moko ezambo loko moko ti ministère spirituel église tonga eza peut-être to koloba ndenge ba to a définiraka ezambo tonga mais église une vraie église c'était spirituellement comprendre. OK obeta nyoka côté ni na jetan c'est là na avant na kota ni makambo nzete eloko nganga na ochao na ligne siko oui comprendre eloko azawa chaque prophète so poto koma église mobimba nini biloko nyonso ezala bien mama Tiffany po biloko nyonso ezala bien na mokili 3e vague lobby est-ce que bom tuna nani eloko nini eza covid so na ko tuna ta ba prophète baza aw soko Nzamba za témoin ce qui est armé loba ngai na prophète covid eza armée spirituelle ya ba esprit méchant ba uti na sa mai ba ye ko payer vengeance ya loko et salamaki o bino bosala ba ya bino to biso to salaki ba donc c'est yende fuka kanga o kanga na kina bangwa mais lobi yende mtoke no bimsa bomai ni non biso to bimisa kite ezali ba yo sa vengeance mama bon yo bomaki nyoka yo za congolais ndenge ni vengeance comme le monde entier. OK comprendre yo lobi ke mtu anyoka evanda ya dragon evanda na Chine ke Chine ndem taosa makambo yango ko na fale bimela kuna e bandeli kuna mama ke contredit ma ya simba net na armée yenda zaki général ba bise kota na ba soda ba pesi ba soda na ba ange ba pesi ba soda ba koti na sama bitumbe bandaki kuna na bitumba na abomaki nyoka tanga bomi nyoka il commence à faire des animés tanga bomi nyoka na bomaki nde salike kanda ya ndenge ba bomaki nyoka kuna na ebite so pe prof abete nyoka na parti nini
esali kakufaki bana na ye bana ya nyoka wana babaki mokili oyo tofandi toyeba bango baza banani nde batinda baarme baye kopesa maladi ya nini ya coronavirus eloko balokwa théâtre prof mama omoni makambo ya nzambe ebimaka serie te jeana na réflexion ok napesa oyo exoko oyebi place ata ezali ezali nde tozalaki boye oyebi ke mokili enge existe esu te ekufa bato nyonso balinga bakufa so ebundaki te non ngai nayebisi yo kasi oyo ebundaki te il faut Dieu soki Israël Moïse ayaki te lese to bolongola Moïse azalaki te donc yo moto osali ke mokili ezala ti lelo exact bongo te koloba yango bongo te nzambe nde asali na nzela na soki po tolobi nga nasali ekozala mabe il faut koyeba nzambe asalaka à travers moto prof ya si nde ya bongo yo ntango oprielaka bato osali moto abiki à travers toi mais c'est pas toi qui a fait bato ezali nzambe autilize yo ke obikisa moto yango nalobi donc nde ozala na yo moto obikisi mokili nzambe abikisi mokili na nzela na yo mokili nga ozali aya okufa nde toza boye fale tozala déjà condamné mokili ebiki ya nzela na yo mama koloba bongo te nalobi boye nzambe abikisi mokili na nzela na yo mais sino te so yo te mokili nga ozali ya kufa ati kozalaki prophète mosusu mpe abandi osambela mpona biso mpo nga nazali ya kokufa wati fi kozali église mosusu ebandi osambela parce que Pierre ntango akotaki na prison ezalaka ye moko te nde abandi komisambela église mpe ebandi osambela mpona prophète yo so olobi likambo non ngai nazolobela na ndenge ya boye ndima kaka ezali mokili non ekozala neti ekobima neti arrogance arrogance te bola obenga général oza arrogance te non wana tokojustifie yango mais oyo mpe tojustifie yango ke mokili elinga kokufa soki yo te ke okufaki te ke nzambe apesa nzeta moïse te mpo ke bomani yokana mais lelo tobeta masolo mokili eza te yo nde obikisi mokili cango ndenge yo olingi otia kasi ndenge nga te ndenge yo olobi ok après toke na bongo là obomi nyoka là tobomi nyoka tema kozali ba tremblement de la terre na kati ya mai ba na yoki kaka ba angelu ozali voix elobi bobima na kati ya mai tant tozobima na kati ya mai makila mai wana epaluka ekome makila ekome rouge partout ezali océan tobimi fallait voir mon pépé fallait voir ndenge ezalaki vraiment ozobanga c'est na biso nyonso tozali mpenza ragé tozali mpenza toyebaki déjà eloko tozosala c'est force moko nazali nango jeté donc kenda to pumbwe c'est ba meminga ba angelu to ti na montagne moko ali kolo so tozo observer makambo ezo sala nini na kati ya mai po ba yebaki déjà que armée wana ezo kuta kuna eza puissant que sengi siko to reculer avant to attaquer siko to kaka tremblement poubu ezaki ya mwasi siko nyoka wana ya mwasi ala mikile ebele nyoka wana ya mwasi wana kusema onyoka mobali wana azaki rien mwasi nde azali arraché ye nde sikoyo azalaki asasi acheche maki nde kobimisa sikoyo bamaki wana nyonso epasuki nde ye kobimisa banyoka wana na kisi ya mai baza banyoka mais ntango babimi libanda baisu banyoka te babaluki bakomi armé ntango babaluki bakomi armé mpenza na minduki bazali partout c'est-à-dire bakendaki partout na monde entier koluka bino non ezalaki combat, c'est-à-dire, dans le cas de c'est un monde entier, c'est-à-dire, nous tous avons été dans la bitumba sérieux, un chrétien belé bazolal. Donc, on est première vague, et ça y est, groupe ezobim, groupe msous bimi. Ok, toujours quand tu vas sentir, la première vague, va voir que l'eau n'a pépé, va voir que nini n'a pépé, va voir que nini. Mais ce que bandeli Bible bien, au commencement, tant au doute bien, la Bible dit l'esprit de Dieu était en train de marcher au-dessus des eaux. Bazolo bango bien très clair que toute chose, ce qui bituma banda qui atana bandeli, ezaki na kati ya mai. Ce qui Satan linga boma moki, akotize mai. Demwa ntango nazoloba, na expliquer maladie nyonso euta na sa mai parce que batu ba comprendre ngote. Batango bimi boye après. Tanto bimi Kovi anande ayebisi biso ke se boko bo bete bo bunda na bango côté bo renforcer pour quelque temps bo renforcer parce que Jésus alobaka na parable aloba ke armée so kutana armée bazana 10 000 personnes hein yo zana 1000 aobi
so ke obunda na bango il fallait vendre réfléchir comprendre avant obundisa bango biso ba chrétien toza makasi toza pe belé kolega ba nini ba âge du ténèbre mais tant il fallait to bundisa bango nde nzambe ayebisinga po bundisa bato wana il faut na pesa o biloko il fallait na pesa yo nde na yo komona ba chenga na kati ya c'est des années etoko hein na etoko c'est des années etoko ba anjelu bazai 4 ba telemi ba ozela lole fungwa na moni ba église ebele bando ko sambela po eloko lole fungwa bazo sambela bato église na moni bato misusu na yebi bango bazo sambela kuna ma église misusu ya Sud Afrique na yebaki yango bazo sambela bazo intercéder bango nyoso ba mona ki eloko ezo sala de na yako mona lole fungwami tala mama na moto ezobima tango ezobima eyo kokota na kati ya munoko na ngai nga na yebaki koza baptême ya mai koza baptême ya molimo na mafuta mais na yebaki teke kozalaka molimo fo ekota na nzoto ye kolata yo c'est-à-dire tango ekotaki ye kovanda awa na libumu awa na beli na sa libumu un mouvement na okota na ko sentir que na eloko moko bo ezokota na kati ya molimo wana na yoka eloko moko ezokota c'est feu wana ye kokota ekota ekoti tina zomona ngo nde ezokota nazomona ngo ezokota ezaki feu dévorant ekoti ti evandia wana za tango na sina kufi nde bazwinga na cité moko boye na kati ya cité wana ezaki neti bazandu neti bawenze ebele na yebi place yango te bayo monisanga ke koza na chambre moko ifo kota comprendre je crois tango na bande kotanga Bible naye komona place moko ya Ezekiel place molimo amemaki na désert ya mama Tifani molimo amemaki Ezekiel wapi na désert na kati ya plaine ezaki désert ezaki plaine on appelle ça en français quoi plaine eza place moko neti koza matiti te koza eloko te ezaka plaine c'est koza espace moko boye désert moko boye c'est dit nde akendaki kuna molimo ekotaki nde atelemi na kati ya na makolo na ye je crois pas version wana basali ya Nzambe bako kotango nga na yebaki version wana te batango après tango na ressuscitaki nde na ye komona version wana nde alobi ce qui fait ezala kaka molimo te akoma likolo na yo avanda likolo na yo pe molimo te kaka azala na kati ya mai kaka oza baptisé il faut avoir aussi l'esprit qui t'est entré comme un prophète. C'est un molimo, il faut écouter là taillou. Nde yangwana. Siko bazwinga na kati ya cité wana tango nazo kende. Ezaki neti bato bazo kende, eza neti moi ville te mais cité. Ça bato bazo kende, bazo zonga bazo kende ba wenze ba mituka ezoleka. Nde bakotisinga na chambre moko boka. Ba chambre wana balobi ba angelu balobi ba wango bakota ti. Ba otema libanda. Bakota kuna ti. Chambre wana ezaneti tokota na kati ya chambre, c'est-à-dire libanda bo ezaneti c'est-à-dire parcelle te. C'est-à-dire kozana porte ya munene, porte wana géant ya libende. Ezane peser penza. Il faut na fongoli ngande na zani na clé wana. Na fongoli yango. Ko fongola na fongoli yango na kota na kuna na kati bo. O fongola kati libende yango munene bo. Na fongoli na koti kuna na kati. Na koti kuna na kati na moni na seboye eza noir. Côté boye koza mur, côté boye koza mur. Mur wana esila na nte, se dit ba che peinture te. Eza mur ya ba brique. Moni mur briqué. Na kota boye na moni siko nuage moko ya pembe ya makasi. Awa na se eza nini ba bengi yango ni. C'est-à-dire c'est noir, eza neti moni soki obscurité quoi. Siko koza ma place moko ya ko mata neti escalier. Mais siko ba yebisinga ke tango zo mata kuna na kati. Eza danger ko sala attention ke osimba ba mur
c'est to ozo matabongo il faut ka osimba ba mir ozala appuyer na ba mir maboko na yo boye pe makolo na yo eza toujours likolo ya nini ya ba ezaneti ba tiyo moko c'est-à-dire ba place moko akucha makolo ma ozala otelemi siko solo nani nuage wana nuage moko pembe za écrit moko soko tali yango eza très pembe na yo ki voix ezobima kuna nazo solo na yango na yo ko retrouver ke mutu na bando solo na ye ezali mutu te ezali nzambe azalaki na mist ya gloire wana po nuage wana ezali représenter la gloire de Dieu au soleil ayebi singa place oyo de place oyo ko planter église na yo en place wana ta na cité wana ta na zo mona ke eza Congo mais la lubi na place on de place au planter église na yo eza na commune na Bandal mama na minute on na Sud Afrique na minute on na Sud Afrique na sina kufi en temps on a sina kufi Zambé azwaki ngana na vision na kati ya cité en cité wana ta na zo mona ngana yaka depuis longtemps na zo mona ke eza Congo penza et puis eza ba pembe na ba wenzi est-ce qu'on a kolo ba commune nini na ko bima muto alukuta o ngana mona ki nde eloko na zolo aba Congo na yebike eza Congo côté mzama yebisa ko placer église eza na Congo na place wana la kisa ingaka na Congo tata muna zayo solo na ye tangu na sekwa ye na zo solo na ye ale bisa ingaka ozokende pa ite ozotika ka na Congo na place on nzama yebisa ko église o planter église awa nde aprendre okende ba place musu parce que ton pays non okende place musu ezate ke oke ko vanda moi je reste ici ce qui attaque ce que yebisi nga biye yango yo okende poto na oseka oui pona na oseka mama omoni Jonas muto mo pe pesa nga yo kanisi tangu Jonas abando kende Tarshish ba pesa nga penda visa yango mama na petolo na lisolo yo kanisi nga na aplikaki ko kende Sud Afrique oyebi Sud Afrique ba seri wana nga na kenda Sud Afrique ezali poto Sud Afrique ezali jete okota pesa magasin olie pesa ba keki pe okimi mutu te ba Holanda wasata na bando kota ba boutique na lie penza keki na bimi mutu te pa olandanga asante batikio libre po ba yebi ke soko yibi biloko kolia c'est rien mais maintenant go Sud Afrique tout na batunyo so baza Sud Afrique yiba keki obim pakangi pe okoti pe buloko pona keki oliaki ba seri wana ngana kendaki Sud Afrique ezai poto ba ye penza tala ba ye papesinga visa yango passeport visa eza na kati ticket déjà ozo mata avion lobi na tongo abi bosani naza boutique nanga na vandi nanga abi sima non OK ne pas été ma famille m'a imposé ils m'ont dit que on peut survivre à maman et ça écoute que jeunesse té bon prof là il faut ton église to kende ka bon ton église na ton église na solo na ye après na bimi place wana c'est zaki neti mulimo ezo solo na mulimo ka ifisa ko ka place auton église yango ici na yebisa nga kozama makambo belé a expliquer ngai na komaki yango po biloko ebele nde na zoloba awa biloko ebele na sina komango nde toza boye tokomi nanu na makambo ya 4 faces te avant na ressusciter 4 faces ya Christ o Bible lobela déjà ba lobela honte mama koza ba forme omoni Bible tango ezoloba eloko na code nango biso tomona ka Bible ke elobi eloko mais tozo comprendre code yango ti kitso na ko tuna mutu to ko vanisa ta pasteur to yebise ke yebisa biso 4 faces ya Jésus ils ont représenté nini yo lobaki nzoto ya Jésus et monanaki te est-ce que lamba na ye monanaki prof yo Bible o lamba lataki na tuni po bachake kaka lina za bongo te la Bible eloba na biso oyo pande pesa nga zanga docteur te OK donc tozonga la Pierre ayaki na tomba Jésus azwa
asaki lina Jésus oala balinge to bakangaki eti batiaki natangaka banozipa bato na bilamba te banakolinga bato epi nini ya judaïsme bakolinga oyo na balingete na bakitendi balingi na bato na bilamba te soki na wana bakotuna siko Yesu po elamba Yesu déjà babolelaki yango babetelaki yango nzege déjà esilaki mais na kati ya kunda Yesu akotaki na bakunda oza na raison sikoyo batuna elamba nini siko ye alataki tanga tikaki biloko bilamba sindai na tuni nabi na bando répondre yo sikoyo bando sa neti ke ba t'expliquer bando internet ke ngana et tout ça ke na yebi ngande nazo poser ba question po nyonso tuna nga par la grâce de Dieu na ko répondre pour na mwana nzambe na tanga la Bible prophète ya na lobi to ke ne kaka que yo aussi o kutana nzambe apesi yo makambo surtout na papier donc déjà zo peso otonga église awa na makambo quatre faces de Jésus wana to yango après alors après wana nde na bimi tango na bimi nde siko na yo komona ba angelu bakiti na bakiti kana na cité wana bazwi ngai bakio kolakisa ngai ba nombre ya nini ya divine nombre divine on appelle ça comment nombre divine nombre divine balakisi nga que il faut yebake na bata oyo bozo vivre et ça na bata oyo ya babenga ngo le beast 3-6 so babandi kolakisa nga comment compter les nombres parce que koza ba problème ebele toza na ngo boye ba chrétien ebele ba yebe compter ba nombre te c'est babenga ngo nombre divine. C'est-à-dire, un, n'est-ce pas exemple, un, ils ont représenté union. Ils ont représenté oneness. Oneness, en anglais, c'est mean himself, lui-même, hein? Oneness. C'est-à-dire, seul, lui seul. C'est-à-dire, en anglais, oneness, oneness, comment en français? C'est-à-dire, Yemoko, hein? Il va bien Elohim, hein? Deux, ils ont représenté witness. So bando la kisangango. Ezaki neti bachenga na kati ya place mo boy. Na so mona makambo tout. Neti film. C'est du bawe bisanga. Un, ils ont représenté union. Deux, ils ont représenté témoin. Alors biso ko moni chiffre boy. Sur la pêche chiffre boy, il faut y ba chiffre boy ils ont représenté nini. Parce qu'on a obeta 7 mingi na 3 na 6. On comprend? 3 na 6. Ba yebisi biso ba yebisa nga que non. Au moins 3 wana, hein? 3, ils ont représenté le nombre de la résurrection. Nombre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus sur la côte qui na tombeau, kaka un jour, c'est impossible. Jésus sur la côte na tombeau, kaka 2 jours, c'est impossible. Parce qu'il fallait continuer à la oneness, à la un. Avec Dieu, avec un, avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec lui-même. Ça va à corps mon corps. On comprend de l'eau zalaki. So, on va expliquer l'eau quoi. Bah, petit nombre 4. 4 est la délivrance. 5 est le nombre de vainqueurs. C'est-à-dire, bah, expliquer en haut. Bilo qu'on a zoloba, atabato ba délivrance ministère, déjà parce qu'on m'y retrouver. C'est-à-dire, bah, je vais nombre wana, bah, expliquer comment on a 6 pour 5 représentés. Oh, il y a 5 ministères, de ministères, de dons, des offices de Christ, de ministère de Dieu. Amen. So, 6 wana, bah, 6 wana est un nombre de la création de l'homme. Nous avons biloko nyoso mais na 6e jour nde akelaki nini akelaki nani mutu sikoyo tango asalaki péché il fallait nzambe alobi na mabele outaki na mabele okosala nini okozonga nde baye ko expliquer nga balobi nde oza wana yebake bato misusu bazo vivre na ignorance 3-6 wana eza na ba 6-3 chaque 6 ils ont représenté Eloko. Et pour la destruction de l'homme. Il faut comprendre. L'homme qui vient de Yamabele, il faut azongana, Mabele nde bongo balobaki na kati
malédiction na ye nzambe alobaki abe fazonga mabele babando koloba l'homme la chair, comprendre. Mais l'esprit va retourner quoi à Dieu. Mais quand Jésus est venu, alors la première homme Adam était du sable, mais la deuxième Adam est du ciel. Alors la première Adam et l'homme il faut y bak. C'est dans le babato mokilisiko. Ba pagan. Alors si c'est à liboso. Satan place à tchaki amour. Si ça m'a laissé, le nombre de nombre de destruction, il y a moutou, il y a corps, il y a moutou. C'est un peu tout ça, il y a 6, 6 soins les ont représentés. Il y a le nombre de moutou et ils allaient coller. Il y a nombre de wana na biloko kolia. Il y a un c'est pas toute chose. Aux hommes on a biloko nyonso bazo sala, c'est ba démon nyonso basi ba yebi. Beaucoup mona ba biloko belé tozolia et zo tawapi. Ils ont manufacturé bazo ça la production en ming wap ba Middle East ba Indi ba Chine hein ba bilamba ba biloko kolia ebele ezouta ba place moko boye place dragon azana dominion yango na chaque fois avant olia eloko il faut prier les eloko ngo parce alors bi deuxième 6 ezouta na nini ozomona ezouta bata sexe c'est bato ebele bazo kende kolala na n'importe qui. Alors, bébélé, ya basi, ya mibali, basi ba koma ba victime ya ba monde du ténèbre, ba agence à Satan, basi ba tini ba mona banzela, ya mona bazo senga bazwa mobali et ba PD. C'est-à-dire, excusez-moi pour utiliser terme one. Mobali azola la mobali mususu ba senga ba certificat ya mariage. Baba nini, moi si azola la moi si mususu ba senga ba certificat nini ya mariage. Ba il forcer ngo ba endoser ngo na ba pasteur. Alors, il y a un nombre, il y a destruction de l'homme. Il y a 3-6 parce que 3-6, chaque 6, il y a une mission. C'est il faut y aller et ça là, 6 mois qu'on va au chango na kati ya sexe ya batu, 6 mso va au chango kati ya biloko ko lia. 6 wana msusu ezo kota na mbongo. Bien aimé kolinga mbongo te koleka mutu. Les jours là, au kolinga mbongo kolega mutu, au kobanda au kozala obligé, au kota na kati ya nombre, il y a 6. Yango lo mona bato ebele bazo kufa likolo mbongo. Au mona ka mutu moko boye azo tindela mbongo, asunga yo asalini, but il faut aussi connaître les sources de cet argent. C'est pour cela que mutu apesi mbongo, apesi lo, il faut sambela pona yango. OK. Amen. Nde bongo zambala kisenga wana. Ba nombre misusu soki mutu azana problème ba nombre wana ezo représenter na kopeso parce que ata soko zo sala jeûne au prière il faut contaka ba nombre. Jéricho ekoyaki na 7e jour. Amen. So ce que Jéricho ekoyaki Daniel assemblaki pendant combien 21 jours. Bible ezoloba précisément ba nombre et puis ezoloba ba ekolakisanga l'horloge et eza montre. Elle montre en autant que bazui montre en bachango na katia ya nzoto na ngai. Nde ba ekolakisanga ba l'horloge ba lakisinga comment le temps et les saisons ya molimo eza neti ndenge moko na taya mokilité. Mais ba yebisinga soko lingi oyeba ndenge nini ya kobeta Satan, il faut koyeba ko calculer temps na saison. Satan abundaka ernyo sauté. Yemoko roi ya ilifelo abundaka ernyo sauté. Satan abundaka à 2 heures du temps. Balakisi nga na l'horloge wana, balakisi pendant 21 heures juste. Nde aéroport abandoki efungwamaka. Tango bayaki koboma ngai. C'est bando zela kaka tango wana na yebisaki bachubaki nga batonga tango babominga ezai 6e jour. Eza bongo te. So bayaki ko tester que la 6e jour est un nombre na bango pour 7e jour so bayaki balinga bakufa. C'est fallait baya na nombre na bango. Nombre 6 wana epesama Satan. Pa nombre 7 epesama Yesu. Yango na siko bango tamba chubaki nga tonga fallait ba chubanga avant et beta le 7e jour ya ba prière nanga. Bien aimé so sala ba prière. Sala ka ba prière basé sur le nombre divin.
Pour ça, le nombre divin, il n'y a pas la foi. Non, on ne prie pas pour seulement prier. On prie avec expectation. D'accord. Pourquoi tu as mis toi sambela contre eux? Batolobi a sambela, batozo yekateke mutanzo azo gêner contre eux. Il faut que un nombre moko possible ça les précision et puis détermination. Zamba précision, na précision. Yenda kela ki temps na saison. Ce yemo ka yebi pourquoi pesa ki biso. So l'horloge on ezo la kisa pa partir à 21h. 21h30. Avant le jour dans le bac aéroport efongami na 20h, 21h. 21h30. Ezaïe temps oyo prêtre à kota kana katia il y a lieu lieu saint, lieu le plus saint, pas lieu saint, lieu le plus saint. Nako, je me souviens nako, tant sala nini biloko nzabe apesa ngana koma, nako yebiso biloko mutu soka zana problème ki ayiba biloko en profondeur, akokipe ko benga. Po tant bazo la kisanga l'horloge, nzabe bazo la kisanga po ayeba ki déjà ki nako tango nako sekwa. J'ai utilisé ça, c'est pour cela au morning à la bimi na prison. Sans l'horloge, merci beaucoup, prophète. Sans horloge, hein, au numéro du matin. Et montre. Montre. Tu as assis ça, tu as assis ça, ma montre. En fait, il faut faire ton tongue, hein. Là, c'est la mokili. Tongue, bateau. Pour nous, tchenga boy. Mama, attention que tu as un mot qui te va d'autant. Et monsieur Zayo, so bien tati lobikayo. Non, na olinga kaka na. Si ça moni kosi kotika batu na ba suspense. Oza batebele ba sister ki ba komo loba. Ah mama Tiffany azokata yo mingi tolinga toyoka eloko zo loba. Vous savez mission 2 ans na okato. Non ba ngo ba lobi, ils ont dit. Ah, si ce que je tiens na dossier na bango de. Ah, ils ont zotopé. Yeah. Si kana si ça ka parti comme ça. Après, on a résolu. Gloire à Jésus. So, il y a l'horloge très important et pas ton zam. C'est très important. Parce que l'horloge wana ezalaki neti batiango na nzoto na ngai. Partout nde nazalaki boye l'horloge wana ezalaki kobeta. Ezobeta. So ebeti 21h. Ezalaki kotombe côté oyo. Bazo tomber na gauche na main gauche. Ce beti 22h, et ça va tomber na main droite. Tenzamba za ko lakisanga lobi bas ko ça ba angelu mi balé et tant que musali nzambe. Baba na nzambe, il faut boye bakake arche nini chérubin ya chérubin ya liboso. Na 21h juste et pas musali nzambe à côté mais so za musali nzambe ya solo. Chérubin ya liboso à côté ma 21h juste. Chérubin a mis balai à côté le man à 21h, 22h juste. Né à côté le man. Na katikati kuna la 21h30. Et ça heure ya prêtre ya munene à côté na lieu le plus saint. Ya ngwana bo mona katana arche ya Moïse kozalaka base angelu mi balai na katikati wana koza trône ya nzambe place batika makila nde prêtre ya munene Aaron akoya kotika makila place wana ezalaki na ba air précise and Bible zoloba kena ta wana nde nzambe azolakisa ngai alakisi nga ke air wana alakisi nga alobi 21h za air ya prêtre alakisi nga 22h eza air oyo bandoki déjà basi ba préparer aéroport na bango bazoya na tango to komi na nini na minuit avant to koma na minuit ezalaka heures babenga ngo entre minuit entre 0h et minuit quelque minuit koza heure moko ezalaka compter te babenga ngo 0 hour na anglais koza na minute moko boye ko 50 moko boye ezalaka compter te par les scientistes. Dans le monde de l'esprit, erwan ezala compté. C'est pour cela que nous sommes à minuit, il faut olamkaka na nini na obanda ko sambela na 23h45. So yebi ke olamka na minuit, la muka ata la 23h45. Ndo bando ko sambela avant procès minuit parce que ozaka ba heure moko tango yozolo bazo lamka na minuit koza heure incontable et ça babenga ngo 0 hour na anglais excusez
0 hour na anglais na wana ndesiko balakisi nzamba zo lakisanga ba angelo ba lakisanga nini nazomona l'horloge yango ezoya balakisi ke Satan nzamba zo yebisanga ke à travers ba angelo que Satan abundaka kaka c'est-à-dire ba wana tango bazo lakisa ezo compter na corps na ngai de na za boye corps ya mutu ezaka na l'horloge na kati eza l'horloge na kati so balakisi nga après wana na minuit ezali kotombe awa bayebisi nga ke oyeba ke mutu azana ba cœur mibale koza cœur ya nzoto na cœur ya mulimo ene ba angelo mibale wana ba represent ba telemaka boye siko cœur ya mulimo efongama na 0 heure parce que nde heure wana bitumba ebandaka na 0 hour 0 hour contre le ténèbre contre la lumière contre les ténèbres, séparation. Ce qu'on ça moi dans Nzambe, au moins un changement te na vie na yo. Yeba ke problème na yo olam kakate na air sengeli pour la prière. Au moins la prière ka peut-être yo olam kakande ba 5 heures olam kaka peut-être ba 12 heures na ba moyi comment prier bitumba ya molimo esalama na butu. Na moye ezalaka remerciement. Na moye ezalaka ba requête. Bat na molimo bitumba balonga Satan aoperaka na moite na moi ezaka ba demo mike nde basakanaka bayako yo komaka na moi boye olalaki na butu mobimba na tongo nde olamuke moni ba demo sort au nom de Jésus démon ko obéir jamais parce que tu n'as pas encore entré dans la porte de l'esprit da wane funga makana butu e fuma nini ko banda ba 21h porte ya molimo efongami yango na mona bandoki nyonso bayebi eloko na zoloba ba 5h du matin tant comme avant beta 6h nde biloko nyonso o ba bando sala na butu esilaka na 6h du matin ezalaka 12h du temps ya butu na 12h du temps ya moi Jésus Christ asi alobaki yango na Jean chapitre 11 alobaki yango déjà ezala 6 jours ezalaka na 12h du temps na butu ezala pe na 12h du temps olinga te eza bongo eza pe biblique yango no moni ba démon misusu bayaka na bango na ba moi kwa kwambrie batu mais ba vrai démon ya méchant bayaka ndela ba moi ba papa ya ba démon bayaka ndela ba moi ba kusala musala basali musala so l'horloge wana tango ezo yana se zamba zo la kisanga ba heure na bango nyoso ala kisanga te Satan sala ka pendant 2 heures du temps ko banda minuit ti 2 heures du temps 2 heures du matin musala na esili bien aimé eza bien informé soko za bien informé te kozwa bien manifestation na yo kozala bien te kozala bien transformé te soko zui révélation a bien kozwa manifestation a bien baba sali ya Nzambe belé ya minene bayebi ba secret oyo na zoloba ko banda minuit ti 2 heures Satan rekilaka azala ba garde du corps na ye okri jamais ko beta Satan kaka boye il faut pour beta Satan il faut beta ba garde du corps na ye yango il faut banda prière na yo depuis le 21h ozo ya bo ozo beta ba garde du corps na ye nyos na lobaki ba garde du corps na ye baza banani et archi nde bongo ba angelo bando la kisanga ba bi ba archi wana to la kisaki pour beta Satan il faut obanda nanu na archi non tant ozo ya boy na kuta kaka na ba à partir de 2h du matin 2h du matin beta kinga awo c'est quelque part à 3h et ça en a 4-4. Na 3h du matin, na yoko mona que bandoki misusu o ba principalité ba puissance na ba principalité ba kati ba bunda sute. Na lobi Nzambe zani ba lobi o mona ba tawa na principalité baza ba konzi. Et ça ka net biso to za gouvernement. C'est di bango baza ba député so ba konzi ya Satan. Baza ba cabinet na ye so il faut ba respecter bango ba bundaka ti ba moni so ke beti président na bango akei a beti 2 heures du temps ba 2 heures bango ba continuer ti 3 heures du matin 3 heures du matin bango nyonso ba kozonga o baza ba principalité na ba puissance ba kozonga et tikali siko ba o ba tikali za banani yango mona ba accident misusu esalema ba 5h 4h bomona ba makile belé ba miyibi misusu ba oya ba 4h 5h omona ba kotele bino omona ba yo kanga na ba 4h omona ba yo kanga ba policier ba yo kanga ba 4h yo zo comprendre pourquoi ba yena ba tongo parce que na ba air wana ba démon misusu ba reculer na nante ba démon nyoso ba rekilaka na ba ndoki nyoso
ba rekilaka mingi à partir ya 4h30 5h de ba komo reculer ti ba silsi. Amen. So bien aimé, quand on dit l'horloge on a nazo ça tant et que nana nzambe ce que na kotuna bato belé est-ce que Jésus ba tchaki na croix ernin Jésus a kufaki ernin balongola ki na croix ernin biloko nyonso wana ezaka très important parce que na 6h na yo komona 6h o'clock ezana kati ya makolo na ngai makolo mibale sene na o ba misapi wa minene ya makolo na ngai nde 6h du matin ebetaka na 6h wana ezalaka pe nde temps wana prêtre ya munene fo abima na kati ya tabernacle ya Moïse fo abima na 6h so abandaka musala na ye na butu akobima tongo déjà na porte ya sortie fo abima na 6h o'clock nde yango wana nzambe alakisa inga tango na bimi place wana nde nzambe aye kolakisa ngai ezalaki nzela siko na sekwa. Amen. So na nzela oyo ya kosekwa bien aimé nga nayebaki te ke molimo mosanto asambelaka molimo santo alobaka ye asalaka intercession na bando okanisaka verset wana totanga na Romains chapitre 8 verset 26 na 27 ezalaka kaka verset ezalaka liloba nzambe zoka ezalaki nde réalité ya molimo mosanto. When Paul a zoloba Romains chapitre 8 verset 11 alors si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ est en toi, celui qui a ressuscité Jésus est en toi, il va donner la vie à ton corps mortel. Il y a un homme qui est mort, peut-être cause de la malade peut-être cause de la maladie mortelle et c'est compliqué bah docteur et c'est compliqué bah tout. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Au coquille qu'on perd de nyos, mais qu'on perd de molimo mon sainteté. Zokatang molimo mon sainte à kota qui n'a qu'à tiens zoto nanga, azaï qu'on prépare des résurrections. Ok. Merci, prophète Tocha Pose. Poto soit résurrection na yo. Amen. Na ba émission Kolanda. Merci beaucoup, prophète. Tu as été très clair. Je pense que votre nzambe ko pambolama. Amen. Donc 6h ezala makolo na yo. 6h ezala katikati ya makolo na ngai. 7h. 7h eza out. Non, eza ba genou te. Genou eza 9h. To tumitunaka maman prophétesse, to mitunaka pourquoi Jésus ba tchake na croix na 9h. Peut-être que dans la Bible, peut-être maintenant dans la Bible, et ça qui n'a pas temps précis. Il fallait Jésus dans la croix et en une fois couf. Bah checker na croix na 9h, na 9e heure, to na 9h. OK. Na bata ba jui, ba bando ko utiliser ba heure na bango ba 9h, ba ata na temps wana izaki na croix, ba lobi 9h 9e du temps. Comment on appelle ça? Je ne sais pas en français. Mais ce que tu as en étude, aujourd'hui, ndenge zalaki na hébreu. Aujourd'hui, ce que ozwangoti et comme na heure oya biso normal. Et puis ça heure. Et on paie ça 9h. Ba docteur ba comme na biso. Si c'est là est vrai. Et puis kokufa na ye et pesa ki kokufa na ye, pesa 15h. Kolongwa na ye na croix. Et puis ça 18h. Il fallait référer dans la loi à Moïse. Et l'on sur la loi à Moïse. Il fallait comme la Yesu. Oh, il va dire au salé dans la tabernacle. Il fallait comme la Yesu. Ce qui va pour boma. Nini sacrifice. Ce que tali sacrifice Eli à Salaki pour boma banani approuvé ba prophète Baal Rome. Au komona bien na batongo à Salaki le côté. A préciser qui va air na ye. Et ce que tali air oyo Eli a benga ki moto. Et ça y same air que Yesu a na Golgotha. Et ça révélation te. Wana za ba benga ngo de rema de Dieu. Ça dit ndé angwana mona ba chrétien misusu omona azobela kufi parce que azana rema nanu il y a temps divine. Temps balobaka oh mon Dieu. Na koza ba makambo belé il faut na loba mais pour l'instant tu kana pesa ba tu kaka eloko nzambe a révéler parce que chaque chose nzambe a révéler kinga na talangi ya ngona na 9h mais na 9e heure oh ya nini ya étude wana biblique bobi 9h
mais to di yango siko zo yango siko to chango siko na air nini akelaki akotaki na katia et mara 9h non na lobaki 9h na lobi ba na Golgotha ba na croix merde tant ba matisi na Golgotha ngana yebi ezaki 9e heure yoka o balobi eza étude biblique wana bozolo bate ngana zo expliquer zo hébreu zo nini bible hébreu zo ngona translation to ça ba bible belé koza ba nini ba verset mususu o balobi ils ont nzambe asali biso na muke na se ba angelo mais ça scriptural te na hébreu ilobaki muke ba Elohim c'est Dieu. Nous ne sommes pas petits comme que les anges. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Les anges sont créés avec le feu. On comprend des places que vous allez prendre comme bimisolo par exemple verset au moment que au verset tant que translater en mot pas translater qui en mot bien té. C'est pour cela ce que vous avez dans la Bible, tout le en anglais, tout na ba anglophone ba ko yebiso. So zo té. Tout le ba boté côté à té na nini na ba Bible misusu te. King James Version ndazaka mingi na ba nini ba original contest il y a le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit alingaka te to te ya na ba biloko biso to bimisa ngona mutu alinga nanu bozwa référence ya ye. Merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin iloba na yasuka prophète. Merci beaucoup na vraiment balaleli le Saint of God aux chaînes chrétiennes à remerciera mingi batebele o ba benganga ko prêcher ko lobake témoignage ozope ça vraiment ifongoli biso mayele tozagi er moko ya kolala mais namoni place wana ngape na za combattant mais namona ki eloko wana lobi na yebaki teke na bando olamkaka 0h mais namoni depuis olobaki makambo aéroport na yo me retrouver que non ce qui fait yango wana ezo sala ba prière na ngai ezala un peu nini comme la mkape muto ko la mkavantina comme la mkava beta ba démon avant kute koma kwa bilo msusu na kolobango après les ablo vraiment très profond et ko sunga ba chrétien neti comment combattre marine kingdom comment ko pénétrer prière na yo to muzomona ezo beta boye il faut koyeba comment ko pénétrer ango ozomona ozolota ba marine de nuit ozokuka ko benga na bango te ozolamuka boye nini c'est dire tu es wait en français c'est comment maïse bimi ozo comprendre te comment ko stopper ango ozam sali nzambe kwa biloko msusu biso pe to traverser ango na lobaka témoignage na ngai sa expérience c'est ndé attention na te eloko tunanga l'homme de Dieu yo expérience nango o lobi o te yaki oyo siko yebisa ngai loko nini komela ki po yeba eloko po moko nzambe a permettre biso to ko tana kati ba divorce to ko tana ba accident to ko tana kati ba problème po to tangisa batu misusu ya tangisa biso to tangisa batu misusu nde eloko eso sala wana. Merci beaucoup pour na mutu nyonso et puis na senga mingi bo commentaire po ipesa ka batu misusu courage et puis ceux qui koza eloko bo bengi mama Tiffany comme financièrement bo bengi mama Tiffany ceux qui koza eloko akosolo na ngai prière bozo senga na mona ki batu ebele. Merci beaucoup ba senga ba prière na osala ba prière ba mutu misusu tongo pourquoi osala ba prière mama Tiffany. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Numéro de téléphone 0 tobandana plus 243 90 40 91 590 plus 243 90 40 91 590. Nous avons insisté toujours que le été vraiment beau tenir un prophète rigueur par rapport à la langue. Donc il y a le barming anglais, donc il faut réfléchir en anglais pour translater lingala. Amen. Donc c'est un peu ça. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Tu as posé la question pour tout en profondeur. Tu as posé la question sur comment on a. Merci. Tu as dit comment maman Nabiso, notre bien-aimé depuis Italie. Dans tant à combattre maman Tiffany, tant à combattre à Tindaki, participation pour le prophète Ali. Le baki était participation pour Nandako. Donc on a deux personnes. Moi aux États-Unis, moi aux Italie. Il y a Tindaki. $100 na ye amaza na Italie mbongo na yango abaki mama kotanga kombo te. Amen. $100 yango nzambe apambola yo mama na Italie. Nzambe oyebi kolela oyo salele nzambe pe akosalela yo na minute oyo maboko na yo ekauka te tikete obona bolamu
que nzambe na ngai a visité yo abimisa nga na prison yepe abimisa na problème nyonso ozana ozo mona ozo passer trop que ceux qui sont malades ozala guéri année 2022 eza année de ta joie année ya prospérité na yo au mona bola nzambe au nom puissant de Jésus-Christ amen. Merci beaucoup maman au nom de Jésus. Comment combien qui nga en privé la vie maman Tiffany bon en et je kwanda comment ça la net combien bon avant ya kusunganda ko jusqu'à là na moni n'était pas na yo mais pas na nga on a payé sur na maboko ya $50. OK au bozoto na ngai mbongo c'est comme combien o mbongo et zo senga eza combien te na bi na part na yo muta bouger te maman moko boya pe kutanga kombo atindelenga $50. OK et comme nokola $200. C'est dans tout pour journée tinda ko ça combien pour na dépôt pour ça pour toza ngai chambre salon eza chambre salon c'est pour ça la peut $100 to chaka $100 pour perturber tu déposes dépend de na ba et j'en d'accord $100 garantie même chose à 6 mois 7 mois dans une façon $700 $700 je peux avoir ça aux d'accord donc mais de choses au bombi 200 et au bomba non na bombi ndena za boye lo kaka izo swinga iza makambo ndako c'est ça qui peut dans ce baba accéder $500 ndeko tuna biso donc à Roswandako à Rosana madame bon mon appendako amen c'est un peu ça nous sommes arrivés à la fin merci papa Guy Labala Neka ma sœur à moi-même God bless you je t'aime beaucoup de l'amour de Christ Marlène Bouy ma petite sœur depuis l'Afrique du Sud que le Seigneur te bénisse maman Fouratabou papa Kaïs maman Madikebani papa Brino pourquoi pas maman Betty Kokele à maman Yango maman Nangai maman na maman na ye c'est un peu ça. Merci beaucoup à Alain Kiakala à mon quoi derrière la caméra. À tous ceux-là qui nous ont suivis, nous vous disons nous ça comme on dit votre single pour bientôt dans vos maisons. Ciao. Non ya ba kiti na ba mesa. Ah atanya ukondoko na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, on tient dans l'agence mon boy Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, dès qu'il a yebi singai, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même à Oyo, na peu de ressources, comme on a été à niveau Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à Gosukayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, il y a modé. Il y a la foufou. Oui.
Pour la Nazareth, tu as un système en bimbi. Nambongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien